Donc, aussi que c'est les tous les calibres, moi, pour éviter l'accident. Parce que dans la bonne compréhension, parce que nous avons malam, et si vous avez la poésie, vous avez la côte dans la carte. Donc, le message est que mon côté, vous avez un peu de bolam, biso, totika, kokangama, balabala, tokota, biso, tout na zandu, de là, et dans la poésie, pour éviter l'accident. Il faut que c'est côté dans marché, Nangela, Boeza, vraiment, il faut côté. Donc, c'est vraiment bien, chef de l'État, toujours Simanaye, devant vous allez ça, Mandela, c'est un peu à la libre. Oyoki elengi ya Congo, tapelema, 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 tapelema. Donc, aussi que c'est les tous les calibres, moi, pour éviter l'accident. Parce que dans la bonne compréhension, parce que nous avons malam, et si vous avez la poésie, vous avez la côte dans la carte. Donc, le message est que mon côté, vous avez un peu de bolam, biso, totika, kokangama, balabala, tokota, biso, tout na zandu, de là, et dans la poésie, pour éviter l'accident. Il faut que c'est côté dans marché, Nangela, Boeza, vraiment, il faut côté. Donc, c'est vraiment bien, chef de l'État, toujours Simanaye, devant vous allez ça, Mandela, c'est un peu à la libre. La loi est dire, mais c'est la loi. Elle est trop dire, mais c'est la loi. Et vous savez que chaque jour, monsieur le gouverneur, excellent Daniel Bumba, il parle à Zoloba. Il connaît mieux ça. Balaba les alliés Wenzete, Balaba les alliés Wenzete. Alors, Batou, Balinga Koyokate. Siko awa mibeko eko salema. Oui? Mibeko nde eko salema siko. Ndeko bosolo la politique. Ndeko Sango. Excellence Daniel Bumba n'est pas incompétent. Non, n'est pas incompétent. Bisika Nyoso, chaque jour, et comment le roi slogan a eu, il dit, il répète chaque jour que Balaba est allé où on était. Alors, vous êtes aussi influent, non? Bisika Nyoso, belle la paix bateau, botika koteka na balabala, botika koboaka bafoulou na balabala. Parce que tous ces gens ici, on veut comment on a, tant que vous avez un bango, la politique. En tout cas, mais chaque jour, excellence Daniel Bumba, il répète à l'Obakango chaque jour, balaba les alliés où ils étaient. C'est quoi? Ah, bazo buka, bazo longa batuna balabala, ba marché pirate, bazo longa bango, balaba les alliés où ils étaient, balaba les alliés où ils étaient. N'engue biso pe tobe de la camicolomion, photo tika kobuaka salité, sachet bouteille nanzela. Quand biso kaka. Nani Nabiso, capitaine Nabiso, salité. Tous autres tika yango salité. La loi est dit, mais c'est la loi. Ndeko Sango, le soir en politique, excellent Daniel Bumba n'est pas incompétent. Il est très 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 compétent. À une semaine, il y a fait un mandat à Bissou, bon, voilà, l'exemple Bumba Zoya, plan opérationnel Yangoyo, Turc, Bangoyo, ils ont fait des études pendant au moins 8 mois. Tout le monde sait qu'on a grand dans la tête du fleuve. Tu as embauché peu de personnel non-so, banger, poubelle, biloko non-so, matériel aratoire non-so. Pour tout ça là. Et ça le beauté, ni tout ça dans la poteau. Okay. Programme P, il y a sensibilisation de la population. Il y a qu'on former BAT. On a embauché plus de 7500 personnes avec le projet Al-Barak. Mais tant que tu peux au Congo, dans le Congo, les qui n'ont pas en tout cas, manger nous sur Yango. Tout là, sur la télévision, on a des camions poubelles, on a des multi-ben nous sur Yango. Et alors, tu balises le mois ci, Yomoko, Yeba Nikotier à Zemi. Mais il y a banni nous au Benga na Batuan. Oh là là. Ba camion na atiango photo na ye. Et tambo qui ça. Misusu baza ko laisser yango. Misusu ba comme côté kango parce que mentalité biso ba mboka
batumi bazana mentalité batumi ngia batonso batumi bana mentalité c'est moi et beba so mon ba camion pour on va shida donc il a quoi OK hein il faut voyer ba ko la ville a la vocation ya ko gérer ba biloko na te il fallait qu'on soit opérateur moko habitué dans musala wana wala na expérience moko à virer dans musala wana même l'Afrique société albaré ba ça déjà na Guinée toujours qui bango ko ça na misala a bengani bango oh là là. Alors, nous, c'est Pessamaki, même pendant ça, la sensibilisation auprès de la population. Programme, nous, c'est Pessamaki et Salamaki, tout ça. Alors, bon, Bazoun Zela, la Brazzaville. La Brazzaville, déjà, la société Moko, à Verda. Au bout de temps, Moni Al-Barak, l'expérience qu'on est à Verda, Longoli à Verda, non, Bazoui Al-Barak. Al-Barak, il y a ça, Bakati. Lakini on a braza. Le soko tala musala on bossa na braza. Ogina esembo. Mboka ekomi peto. Biso ba tobana projet la même chose. La même chose que les projets ya métro kit. Projet tobandi pa na biso. Bango ba sengi biso congolais. Ba congolais ba dino ça bon. Congolais ka moko ake kuna DG. Lelo les DG congolais, il y a ce projet, il y a métro, il y a Abidjan, et il y a Tambola. Bisso, tout le monde avant Bango, rien. Donc on a perdu comme ça du temps, parce que Badongo Misso, alors tout ça par rapport au projet, donc on perd du temps. Mais sur les autres, on espère, là où ça ne va pas. Moi mboka Gentile Ngobila siko toloba bwe na kota na makanisi muke tango loza na regret pona lekio ayo Daniel Bumba mais siko bokoma kina niveau ko sola te tango moni mambo ani leki ekomi bongo kate ba photo na ye alongoli abengani bato wana ko so ezara te bon na benga na Alexa Enzela place ngana zaki na saki place na suki place na sala banzela ebele na sala non seulement banzela ba trottoir ba centre sportif ba zandu na sala zandu mnen na sala zandu msusu na place type un marché moderne to ça on a ba chinois moderne mais ça m'a goûté dans l'excès. Qui chante cette chanson? Et ça privilège qu'on soit tant qu'on soit vivant. Alors tous allez en direct tolingi tolobela maitali économie mais tokozonga un accord RDC et Washington tolobela paix constitution révision ou changement on en parle tout à l'heure. Aux députés national aux élus à Kinshasa au Tinda Kouye ao Nzela Ndengenini Kinshasa ça va les braquages à côté de l'autre côté vous avez aussi les problèmes il y a embouteillage insalubrité dans la ville à Kinshasa rien ne bouge sentiment ils ont animé au Lelo na Tongo tu en parles mais aujourd'hui encore il faut parler. Oui c'est la tristesse la tristesse quand nous revoyons la saleté les bouchons les tracasseries, les braquages. Nabengi moninga nanga moko lobi wana. Ayibisinga inazana matanga na yoko tala kamara nanga moko leki na babete masasi na Kasavubu donc ça n'est trop. Ezali ba makambo ezo sala pasi makasi. Mais oyebi ke tozana décentralisation. Makambo eza koleka na ville ya Kinshasa biso tozana pouvoir mingi te likolo na yango meza passe eza soni lelo même soki oyambi mopaya okomi koyoka soni po tambola na ye na Kinshasa mais je crois quand même que sengeli ba effort esalama pour tozonga quand même lokola mwa bato. Il faut pas tout pérenniser ma bé parce que des autres dans le bas qui ont la vidéo moko on a l'impression que biso na Kinshasa to komi bato mabomba mais moto na mtaoze la mukanda na ye jour ba ko déclarer ka komi funda akei parce que dans le comportement tu sens que dans le chef à comportement ya bato ba inversion des valeurs on vit à l'encontre ya vie normale voilà. Ça c'est voilà. Je peux pas admettre ça. Ouais. Révérend Godem Pouy, Otaï Kolanda, Mokondi Mboka na conférence de presse, à Bengali Biso Bapanzi Sango, Tozalaki, Totuni et Mituna. D'abord, l'impression pour la sortie médiatique du chef de l'État. Est-ce que c'était opportun, Mokondi Aloba, d'une manière générale, est-ce que vous êtes satisfait de la manière à aborder ma question? Bon, d'abord, le que c'est c'est que le président a salué conférence de presse. Exclure Moutouté parce que na mona ki bino nyon so ba journaliste na biso bozaki
eza makambo esalama mwa kala na mboka na biso parce que ba conférence ya ba chef d'état mingi dans le bignon sauté mingi bazwaka ba quelque tête mais ndenge na landaki na contact te me botondisaki ça ngai lokola nazaka na ba ninga ebele ya ba journaliste moninga moko soufflaki ngai parce que ndenge toyebeli ndenge salamaka na mboka na biso présidence atindaka déjà ba question asengaka déjà ba question ya ba journaliste pour ba préparer ba réponse maintenant on a solaki na moko na bino à moins que ezala kosaki ngai alobi basengaki bino ba question à l'avance te donc c'est-à-dire que mutu na mutu ayaki na question na ye a poser yango vraiment très honnêtement nazaki surpris na côté à maîtrise à ba dossier na moni ba réponse ndenge président banda ko répondre cohérence surtout tant bandi ko kota ba chiffres bandi ko pesa ba réserve d'échange ba taux d'inflation. J'ai senti que maîtrise à dossier Zalaki. Très bien. Donc maîtrise à dossier pensa Zalaki très objectivement. Alors alobeli ba dossier belé, alobeli dossier moka lobi nazo sala musala peuple a voté dans le premier mandat, a voté dans le deuxième mandat, nazo sala constitutionnellement en 2028 président Efouakeni a évoqué la question il y a élection, la contrainte sécuritaire les lieux permettre d'organiser l'élection. Président Lobi tant que Goma na Bukavu où la zone est occupée par les rebelles, élection au Salamate. Donc pour le moment, il ne peut pas le faire. Voilà mon point. Naninga réagir nango. Yami Balé président Lobi azoka na troisième mandat azota la deuxième mandat. Mais ceux qui peuple au ba voter qui va exiger pour la troisième mandat probablement ko ikozonga. Biloko wana mi Balé yoza scientifique toza ba honnête na mboko yo. L'honnêteté intellectuelle oblige. On n'organise pas les élections parce que les zones sont occupées, l'opposition rejette en bloc. De l'autre côté, s'il y a lieu d'avoir un troisième mandat, ils allient choix à la population. Malgré la constitution et Boyango, le président va répondre à besoin de la population. Mais, non, merci beaucoup. Na yokaki baninga mususu balobi mais to salaki élection yambalo elekaki sambu na Ghana. Pourquoi sikoyo ye président bandoloba que moyen que ça l'élection est mais je crois que Yebi Kivu bien Bunagana eza songe muke les autres ont un problème il y a Nord Kivu na ya Sud Kivu donc ce qui to salisi ba élection sa bande ko wana eza lokola to sundoli bango ngai na kende Kivu mingi à un certain moment bande ko na biso Kivu ba banda kanisa ke to lingi su bango te c'est ainsi que ngana ko senga bande ko na biso ba rebelle on a kokata makambo na mokuse ba libérer kaka territoire wana so balingi élection c'est-à-dire que ceux qui bango ba tingami ka wana c'est que bango ndi ba boyi élection salam donc ngai na ko senga bango lokola président alobiete lokola ba deux provinces eza occupé moyen tout ça l'élection c'est normal c'est normal parce que eza quand même élection présidentielle eza élection législative alors sikoyo nakosenga na bandeko na biso ba rebelle lokola président alobi ke bino nde bato bozo bloquer bozo mettre en difficulté pour organiser l'élection bon libérer kaka Goma nguvo c'est-à-dire on conclut aujourd'hui oui pasteur oui. Professeur Godet dit oui. Vous voulez les élections oui libérer natekaka na Gambela naza mama bonheur totekaka na baninga mususu Bama bonheur na Gambela ndi banane Gédéon yo ntoyebi mamu souvent ibareli ah ok totekaka bambisi basoso banane totekaka bakarata basoso bambisi tomisa na chambre froide totekaka en gros ok ndenge toyaka wana toyakoteka wana soki okomi obongisi place na yo osopi mai ka nde ezalaka place fo ezala seki e arrivaki nde toleka nayaki mpe retard bon toza mpe na mwa bano batokela so bamai okuta ya mai nyonso batokaki ngwata na ye boye nakute mpe bano batoka mai bazalaki te si bakendaki mpo nayaki retard ntango nakomaki nakomboli nalongoli mo bakarton wana ezala basali te papa nabwaki lokola nazalaki na mai te bido ezalaki wana ya moninga
taka baninga tozala déjà bien na bango tozalaki bidon wana etikaki na ndambo ya mai katikati nazwi na sopi wana mosusu nazwi nasokoli maboko na pase makolo mpe nasokolaki na elongi na mipangusi nguna nga azalaki na chambre froide akebisa biloko papa ntango moninga na bimi papa journaliste excusé santé eza mpe ya bien te ntango moninga bimi wana ye akuti nga asanti ke bidon na ye ya mai basaleli yango nanga masaleli bidon nanga nga mpe nesimoni osabi ye makopini nga mna nasaleli mai ezalaki wana papa journaliste mwana mwasi wana lolenga fingelaki nga ebandi boni nga noki kosalela mai na ye ngabe me tozalaka bien ti tolianaka tozalaka bien awa koso azuka mama ino nasaleli nde fosi tombokelanga bon alobi nanga futa mai na nga ça va ezala bano batokela tosoka ye nozo tokelo 25 litres te futa mai na nga nga mona boti kuma jaki na toki bidon 25 litres dona mpe na kanda ye kotoka yango te nga bon opesa yango mpe su te opesa yango te na sansi nini soki opesi yango te ofuti mai na nga te na olaki so okolakisa nga mpona mai dona bato otekala bango babiso bazalazala pembeni wana obakamwe bopona mai ka nde yaofolola moninga bongo bokota yango te boyebi makambo eza na mai wana te mai yango ya nini sosa mai ya priere eza mpe mabe te pa journaliste yo oyebikaki bozala mino malamu likambo ezalaka nango te oyo mpe azosala mai wana eza mpe peut-être osalelaki yango na ndenge mpe ya mabe te ezaka mpe omibongisa journaliste na ndenge mabe te nasopaki mpona poussière après ça ntango tomboki wana ntokanga mpe natindike toswanaki toswani esili bapekisipekisi biso wana abi mai nde se mai ne ngabi nga mpe nasambela so nakeno mai ya priere nga mpe nakee kasi natokelo mai nake na eglise bapriere yango na oyeli bongo te yarivaki na poko wana tobongami nazongi ndako metalaki ndako osanti nzoto bien te le lendemain na ye na mbeki kobimisa biloko me mokolo yango eloko ekambisenga par journaliste nde nateka na baninga na nga nde batekela nga natekela bongo te batekaka ba 40 carton me nga mposo nasokaka na 5 so mokwana na chance nakoteka 6 b7 nakomana na 10 te me mokolo yango to nasopi mai wana papa journaliste ndenge natekelaki nde koteka 37 carton 37 carton ngomakabe nzambe merci vraiment nakendako yo bika question na eza nzambe asali quand même bolamu yo pe okomi surtout yo komona na 10 carton te donc on a la mort na 6 7 OK la mort 37 mais donc 30 cartons de plus oyo teki na teke 37 cartons na sepeli makasi mais bikende na teki bwelelo seke ba client penza si ba yebinga bien na kenda para kuna ndako na poko na nzoto bien te na okokate lobi na ona yego teka ndengwana esimbi te na zone na 4 cartons elandi 4 cartons lobi kuna na kokite pana yeka bu mwana misa biloko izate santé penza et permettre souter na zone na ndako tana fandi menga alobisanga te menga sona yena opesi mba bonjour mba klika ngeloko na ngaka kandi bozula kende bozongisango na boki na toswana na swana kana okipi ba jetoni wana te eboba baninga na bino banda ipe koluka pete ni so ba boma moto ngozi bango bapekisaki nanu bapekisi na bango mikolo susu wana nde nakende te mikolo elandaki wana akokisa kokende te nde nini de jour aye te toye kotala ye baye na ndako ekutanga mpe na okoka te mobali mpe na ndako na bo mpe oyebisa makambo elekele nani mpona ebike bon koswana ya basi ka nde ezalaka ba journaliste bosunga ngai epeso ba journaliste na okoka te nani baye kotala nga nayebi moninga ye na mokolo mai boswana kina ye nibi ndenga lebo likambo eza te napesi mo mpe bakiti nini ngabi ana okoka te okasi falofuta kaka mai wana nesi bango ngai kati bino babombelanga moto yango mai yango bokontineka mai yango napesi bamai abokozwa bamai wana
na sima mai yango eza ni kamusu ebata mwana to eza mai nini maman comme on bien peu fongoli la vérité tu as déjà place moto te ka place maman ninga na biso o te ezala nimba yuma ninga ensemble la samba on peut moi to fongoli ezala kité ba mona zongi na mutu na te bo fongola ngana eza nini o te o moni mai wana ba ko bisanga mai ya bibembe mais mai ya bibembe pas journaliste non même pas no sani mais papa ça nous en a makambo bébé mai ya bibembe donc mai ti banda ko boya mai oyo bando proposer bango eza parce que mai oyo yo au sein là qu'ils a mai lokola mai nyonso te et mai ya bibembe en plus babinanga koza nzambe mai wana bomaka abi en plus azuma yango sokole longi asokoli mabola passer makolo et qui dando ça qui bongo mi pesi mobimba mais oza nzambe moko abi etokende to linga yo to moni ke okufisa mabe yo sala ka tu zongisa mai wana ngabi mai bemba wana zongisa ndenge nini ote babi na ki na cimetière ce qu'on est battu papa na ke cimetière na banda ndenge nini est-ce que ça m'a bête je ne suis pas aidé ngai mettre nos santé ni papa ngona ke bano na nga bumba okomona nga na ville ya Kinshasa te po bwaka nga na makala côté basi akabaka te po na 8000 soki 8000 euros yango na kolala pongi sous te po na yo bumba pendant que Franck Djongo kuta yaki 25 000 50 000 yo yeka na 10 000 mais ma coup de fil de belé pourquoi Bumba, tu es malade dans ta tête? Nako toka awa, nako kumisa yo tata mo bimba bongo pour na $10,000. Wali boma. Wali boma. Et puis au cabarate, ozande mona ngobila. Ngobila pe, roba kolobela ye, maboko makasi. Koyiba ebele, mais ko futa maboko makasi. Imbécile que tu es. Ngana ko kumisa yo pour na 8 000 euros. Pendant que yo fandeli coffre, o fandeli mbongo, ozo aider même pas ma population ya ba kinois. Ndoki. Tout soka muta bengi susuma na fongoli live. Comme ça monde entier bayoka zoba oyoyo ozo tinda. Meka li susu, j'espère na ebi ke boana fenêtre wana. Bozolanda. Tout ko benga kaka na zuba numéro na bino na publier yango. Vous comprenez? Pour au moins non appel na Kinshasa te. Au moins on appel na Congo leloté. Faut bien nous se mokufa. Tout o ko meka. Ça sera une première fois. Nanga, tieba numéro na yo, na mutu na yo. Yo moko zoba, même nga j'étais étonné. Oyebit zoba gouverneur na tiesa une vidéo. Pour naza confirmation, naza confirmation que c'est lui, un gouverneur qui se laisse appeler en vidéo zoba que tu es. On a loba nyonso. Assistant au ta vidéo à chat mais yo pour la confirmation que c'était toi. Tala mutu munene na vidéo. Tina sous menace. Oromona. Oyoki elenge ya Congo. Tapelema.